Audio Jungle. Mobikisi. Ah, papa, uzule loko nini yomo tozo bikisa. Yoko misukolera. Njama zanga mawala. Zule lisana mobikisi. Mobikisi plera. Loko nini tikolera ko Paka tumeziki. Koya Cité. Ya solo. Ah. Mais je veux pas de problème, on a fait pela. vous avez décidé. Bikoto zui biso benato so na niveau na koma dinga. Ba wana basi ba bimi. Basi c'est imagine. Bonjour. Hein? Bonjour. Maman, merci vraiment. Merci. Mais boya yaka. Bobo Bana kena. malembe ko papa. Bobo kena mokote. Merci maman. Soki boke boyo ki paye boye lisusu. Problème est maman. Merci vraiment. Eza venir la base na bine pa na bine. Bon boss na base yo. Merci papa. Soko panika ko di ah moroto koso. Ozonya. Merci. Tala. Na bona nena ko tila bino gratuit. Merci. Hein? Na wana ko nena ko dépenser ngama. Na ko. Papa, même moi on peut bosso. Bon kota na bino eza ko soko moko avanja. Papa ezana likama ko wela te okozana yo bien. Te bokota soki te bokota moko akoti bongo mosala. Te yobima nano kasi ya bana. Pozo wela ngolo kaya ko kaisa ko sisa. Alors ba sabi bali mezo. Ko sisa ngote yango ezane kana secret. O bana mama yongi. 15 minutes. Koza moroto kozona yo kuna ya. Iba petit. Na balance bango. Oji bango. Na balance. Ya kana no yo pide yo. Da yo potikate. Tu n'as vu combien 12 500 ça va. Bien 12 500 les gambelé. Mo ke bo yo fo kwata kama mo 15,000 be fe mi. Ba pesa 15 000. Ça mo ebele. Ngapa o ba ke pi ba pesa ni kaka fe 5. Combien? Fe 5. Okati mo tele ko sola. Bo yo ki ko sola te ko sola. Teni, bo ezami. Le ko solo ngala so ko 25 pa wa. Le ki 30 000. To banda bote. Oh. Bana nga momna. Bongo na yo mo to bota ba. Ah nga mna bota. Yo mo to imagine. Dokisa ngali bumo yo imagine maternité yo pe miso combien? Même na maternité. Na mimisa pe manyoso souffre nyoso ya mwasi na sisa moko wana. Yo so ni ba ko lekela nga mayele. Ombe yo fota la kama kolobe. Non, ko lekela nga mayele. Foza la papa. Moi bana bazaka ya mama. OK? Esika na melisa bango mabele bana yo zo bana bazaka ya mama. Te bongo bana bazaka ya papa. Yo koso mona mobala zo tamba. Bana le lokopa ngo ekufi. Yo ndo motoko. Yo ka soni, yo ka tali soni. Donc akuna yo ndo makabuza. Ulukono ngona ka itena zaka likono te. OK? Na sina koma likono moko. Sina zaka na set. Leko ndo ngona ka. Yo moko longwa. Nazo atama pepe na pepe. Zo tamo zo bana nga longwa dongo zo. Obi moko mosu ngai pe ndenge na kota saka. Ndeko lo bina nga na longwa dongo. Longwi peko. Po ndenge pe bakota kawana pona bana ngai pe na kuiko kota clear. Avec tous ces marchandises, on peut vendre tout. On a besoin d'argent. Meka, papa teki maman. Papa teki maman. Papa teki maman na sel. Na ba sentiment yonga yo. Vraiment, ko devient va monter. Faites attention. Ah, to ça là na bana mais yo mukono ko. Bana, bongo bana bayo kaka yongi ngana kuiko kate. On peut ba wume. Tika bango to sini bongo. Bazabana. Oh. Bazabana ngai. Tika dérangeement. Tika dérangeement te yo za mo. 14 minutes et demi. Demi wana tika di popo milati là. 15 minutes na. Oh, tika te. Ah non, 15 minutes et demi. Papa, vous mettez le café Congo. Merci. Comment vous avez WhatsApp? Yo je coloni. Naza muluba. Vous avez WhatsApp? Vous muluba? Na muluba. Vous avez WhatsApp papa? Mais comment on peut aller ça bien? Programme ezaka na chaque jour. Mais ndio moto na zana WhatsApp. Vous avez mama pia numéro si vous. Na bien libéra. Merci. Papa. Nina baboy. Na ko tira tena la na kina ngalo. Mbongo na yo kaka. Mbongo? Mbongo na. Ndakwa tata na yo. Oh. Maman a bien na pesa mbongo puis. Tu connais la popia biso combien?
torodaka. Pour me tirer au foot dans la Papa, il a bien sali au tombé. Oh, regarde la maîtrise de Kasi la mobali te. c'est pas dans ma casse na biki na la Oh là là, pourquoi? maman vous na rozo ena kine pe shingai. Wana ndiko kena na ete, kokena na yete, yono kuiko bana wa. Me uzwa mwana na ngokena. Matebu. Papa. Chomo. Na négocie na no. Cool. Papa lobine. Cool. Na ça ina. Bongo zidi belate. Baninga bazalaka ezala kolanganda diamba omeli osimbi nzela okei sikoyo otelemela bato apesa eli meno Nazo limanga menga WhatsApp. mpona nini Pour la programme. kende kuna programme oyo okutelaka wa bima mwasi nango okende kozwa nimero na ye bandi boye kasi po tobengaka ya azongaka te. papa ça va Kitoko. allez prends ton congé Maman congé. Tipo kama wazunga bwe. Yoso kozwi kaka mongo me yebaka te tarife emataka na bale mpona soki tokomi ba 18h tarife yango peti 15 000 boye soko oye 20 000 Pas de problème, nazo ya po kamera. tozotala climat soki climat esanje mbongo mpe esanje. On ne peut pas jouer avec les enfants sinon te oyo monene oyo vraiment tikanga na bana yo ndo moto tokoluka biloko minene wana te kotala mwana te yo soko okei mpo lukaka mwa bato mike baluba minene boye bazoya mpona kotire les enfants. Ça c'est la tuerie. bakolukela biso ekolo mosusu te balula Yo moko totunaka nani otuni ekolo na yo nini mama tika bango papa boni yo mpe ozaka ngai koto nakoki kokenda yo te aza fatigué te. azoyebi bato batunaka biso wade tokendaka zando tozokenda zani ebiki eza makambo ya sasalom bonne chance bonne chance ngana kandeleli bango boye bonne chance bonne chance zaa na maloba la bouche va pousser. Nini yo moto zobikisa yo komi sukolela nzama zanga mawala zolelisa na mobikisi plera eloko nini tikolela po paka jumeziki koya masiya na robo ni client na nga moko mpe kuna na kati ya kufi moroto kozongo ya mama client na kufi na kote ya nani oyo ayokaka nga lokola nzumba nzumba yo moto okotisanga paka juma te mobikisi limbisanga nano na nsima yo lelo bakoma koyoka nga na paka juma nakoma mpe na liloba na paka juma tata mpo na nini yo permettre paka juma ezika kasi soki omoni paka eziki boye mpo bango balekisaka te napaka juma bango balekisa yongi nzumba yebi kosolola epela mama epela tika nzumba yebi kosolola mobikisi okendaka nde mosika yo nano osolola na ngai te mateya na ngai okolinga ngo te yo mpe mateya na ngai nano oyoka ngai te omoni ye yaya na yo mpe ayokaka mwasi mosamaria asololaka na yaya na yo tika na yo kolela ozolela lokola yesu na ekulusu ntango libanga ebonganaki ye makila naleli te epela eleleli nao mabe mobikisi tala nabi omoninga ndenge naza bo omoni ndenge okendaka na paka nga mpe nakoki kosala paka ya penete yangai mpaka ezikaka te oyo nakoki koteya okoteya kitoko mateya mpe ekoti eboti mpe mbuma eboti mpe mbuma mboma ekolisi mpe moto
ekomisi nga mpe lolendo okomi peni ya iyongi kaka boye iyongi mapeka likolo moroto koso nayebisi yo nazala na bandimi mibale wana soki oye oteyi bango yo moko kopona oyo nini mateya ekobeta yo epi ebeti ye mpe okosepela okoloba na ngai mamepela banakala ozalaka wapi bandimi olobi na nga bazali eza likambo ya basin to eloko ya basani eza mpena ye azali na bassin couloir chambre à coucher salle de bain ndenge moko na nzumba azali na ndenge moko na nzumba na veranda akoyokama te akoyokama te ekoyokama ya ye ndenge moko na nzumba aza mpe na couloir mpe ezali na couloir ezali na place akoyamela bapaya chambre ya bapaya nakende koteya te tokende okende koteya bango nakende koteya toke kasi boye esika nazokende tokei panda tokei ozolela nini mpona koboteyi ezalaki mpona liteya te tokokenda koteya kuno koteya bien na koteya malamu okoteya nayebisi yo masiya na roboni morutu koso yongi nabenga deja numero angelu waniko benga ata bandimi baya misato te waniko kaka te wani kosala mabe soki ayeye moko mabe baya misato moni soki banzelu baye misato nayebisi yo bandimi basele soki baye ebele kozala gaspillage te ngai na yo kogaspille te mpona nini mpo ngai na kozala bénéficiaire kobosana te te mpo soki napesi yo bandimi bayoki mateya na yo kitoko basepeli babongoli mitema ngai nakomi bénéficiaire epa nzambe akomona ngai pete likabo oyo ngai nakosala mpo bazala malamu mwanze oyo nakoki kobengela bango ezali kaka mwanzelu waniko te mwanzelu waniko baya misato te misato te te baya misato napema nini na bakredi nini napema na tata et ofesha lokola gratuité enseignement te lokola gratuité tokopesa yakana te ya liloba nalingaka liloba interteur. Oui, Emery le new Boulamatadi. Bon mon vieux, nalobi boye, oyebisa maman je tumbuyi, na kotia biloko na agence semaine prochaine. Ouais, yebisa momi sympa, semaine prochaine na osala bakoli wana. OK, c'est bon, merci Emery. À plus. Bonjour patron. Oui, bonjour papa. Tu es en panne? Non, je suis pas en panne. La voiture n'est pas en panne non plus. Et vous, vous désirez quelque chose? Je me désire. Vous désirez quoi? Vous avez besoin de quoi? Ah, c'est ça le mot qui me manque. Je me désire à toi. Oh, vous vous désirez? Vous me désirez en fait. Oui, oui. Mais pour quel motif? C'est le motif que je vois toi debout. Oui. Parce que les gens ont conduit, il faut être assis. Oh. Mais toi, tu me vois le debout, bon, j'ai proposé quelque chose. Non, il n'y a pas de problème. J'étais au téléphone, je parlais avec un ami en Belgique. Là, tout justement, je voulais entrer dans ma voiture pour partir. Okay. Et du coup, toi, tu es venu. C'est quoi ton problème? Ça m'a problème, ça n'a pas ma grade. Ok. Oui, je me propose une proposition. Une proposition, bien sûr. Voilà. J'ai avec des enfants en police. En boulisse? Donc des enfants en police, c'est nous les parents. Ok. On cherche les clients. Vous cherchez des clients pour votre enfant? Voilà. Votre enfant vend quoi alors? Excusez-moi. Elle a la marchandise? Oh, ah bon? Très bien. C'est où la maison? Ouais, quelque part. Dans ce cas, je dépose ma voiture ici. Non, même à pied. Même à pied? Mais c'est pourquoi je dis je dépose ma voiture, oui. Et puis on fait le pied. Non, même à pied, on ne dépose pas la voiture. Bon, je laisse ma voiture ici. Ah, tu laisses ma ça? Ah oui, ici. On marche à pied. Et on fait le pied. Voilà. Ok. Tu n'as pas déçu. Je ne serai pas déçu. Tu n'as pas déçu. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allez. Les bons comptes font de bons amis. Les amis avec les enfants là-bas? Non, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je te dis les bons comptes font de bons amis. Alors on fait le pas. Ok, merci. Ah, ça c'est... C'est moins cher, hein? Ah bon? Oui. C'est vrai ça? Ça m'a vendu ça, moins cher. Oh, mais ça c'est une bonne chose. Audio Jungle. Et voilà. Dans un mot en français. Dans
Bonjour, bonjour maman. Bonjour papa. Vous allez bien? Ouais, ça va bien, un peu plus ou moins pas plus que vous, ça ira un jour la pluie tombera sur la terre. C'est chéri César Awate. Place spirituelle, mon bif ici. Eh, awa toza na winzi, toza ba client. Longola kovanga, relax-toi. Mwana poto. Ingénieur Lusaoul. Mwana na ngai molimo. Ça le peut lier à la rencontre. Hein, monsieur? Yepo yakaba koto yo. Naye. Longola frousse. Kobanga te. Longola ba stress avant libala. Ça va. Junior. Encouragez nga hyper spirituel. Eza winzi. Kotala kitunga muninga te. Kota tambula. Eza boy. Otiki montana yo. Osofutaki. Nabakisa na litabisi. Soko. Nakoki ko avancer kutu déjà. Problème ezate. Ngala ki côté. Ah, il a comprendre. Il a comprendre. Yo voyo c'est le comme sustain. Ate liloba ya tata. Boye mobiki ici. Naibi musala na. Linda. Nazo lenda papa. Linda. Papa ozoboma ngonga. Tant ezokende. Koza fantastique hein. Vraiment na bota. Yo na moi sina yo. Bakoma kutu kokastique. Merci beaucoup mobiki. Longola ksoni. Ah, te nazongi. Mobiki ici. Nazongi penza. Tosola kasi te. Nana. Te poto ni tosola na. Gishe yango oboki lusora mupanzi. Te tosi tosolaki na ye. Ngai déjà nasilisa kibino ndi botika na nyongo nanga. Mpo nazomona epimeli ya mobikisa bimi na zati makasi. Pezwa ye. Nasepeli. Kolela nyonso esi nayebisaki yo tiora pa. Junior alongola soni tika basoni wana. Longoli na ngai. Longola frousse. C'est bon. Allez. Mobiki ici. Encore ona. Yango. Kokwanza te. Uza mobali. Naza mobali. Kasi. Esuka awa. Yo nanga. Eza bongo. Omoninga? Discrétion na moni yote. Omoninga? Ni vu ni connu. Nga na moni yo? Omoni penga te? Mona nanga molimo Papa na ya molimo. Yipa yaka. Aye kaka pour l'évangélisation, pour bana bazoyoka te. Nani na kamo Les enfants makasi. n'écoutent pas l'oreille de ses parents. Et comme il moni lié rencontre. Il y a bien, il y a bien. Bon, de toutes les façons, papa, je ne veux pas entrer comme ça. Vous savez, Basso Maranta Banassa quitté. Vous faites sortir comme ça, moi je vais voir, je vais faire mon appréciation, quoi. Tu veux l'appréciation? Mais tout justement. Tu as laquelle apprécier? Bon, vous donnez le choix, comme ça, moi je vais choisir. J'ai des soirs. Ah! J'ai sois américain et sois noir. Appelle. Appelez? Numéro 1. Papa! Viens. Amène ma peau ici. Bonjour. Malheureusement, papa. Il est belle. Non. En fait, Tu vois, c'est lui. C'est Iyongi. Iyongi. C'est de Kazawa na Masia na Roboni. Non, Masia na Robot, na sepeli na yo, mais malheureusement, vous avez vraiment goût nangate na zoluka. Moi, j'aime les blacks. Les Les blagues. braques, tu veux les bois noirs comme toi. Oui, exactement. Ah, maman, tu as compris. Numéro 2. J'ai aussi des peaux noires comme toi. Ah bon? Attends, vous n'êtes pas pressé. Mais je vais me retrouver ici. Rentre à la maison, pas dehors. Oui, papa. Donc, Génial. Germaine. Boyebani. Boyebani. Oui, Benet. C'est pas pendant que Boyebani, vous avez $10. bien écoute le quoi, boye bana kate, boye bana. Oh, papa, Germaine, voyez bien. J'ai mal les bana na boye ko. Et on nous donne les matos ndenge wana moto aye pas Eh, bien. Donc, yo kenda na yo kuna. boye bana za boye to za kaka na besoin ya sekate. papa. Oh, et ça. Vous allez mon salaud, Germaine. Mosali ni papa oye pas ma semaine. Mais moi, c'est la ligne na bala na fille, mais il y a Germaine. Bon, banane. Papa na biso ba banane. Parce que on a les mots, il parle pas. Ba commissionner au taxi à l'enga. Ni bala yo nzoka aux arrando taxi. Ah, papa. Ba roder, puis ça bon marché. C'est ça. Non, mais il y a qui pour goûter ya souke puis na tika marambo. Avant Nganaïa, tu sais combien sont passés par là? Boulevard. Quand c'est papa le baiser taxi, quand c'est la prise est différente, papa. Hein? Moi, Papa, lui n'est pas boulevard, lui c'est poids lourd. Tu sais poids lourd? Boni Sanine. Nani, mama kanisi na zangi na moi libala pour Germaine.
J'abandonne tout. Je m'en vais. Écoute un peu, avant d'abandonner les choses, hein, il faut bien comprendre. Comprendre quoi? Toi, tu veux marier une femme que tu ne connais pas les parents. On dit, mais c'est comme moi, ils habitent où? Donc, il y a un flamingo. Ça fait combien de temps où il y a des gens ah, papa, aujourd'hui, les locaux, ni homo, tozo bikisa, yo komi sukolela. Nzamazanga mawala, zole lisana mobikisi plaira. Et le konini, tu kolela ko, hein? Paka tu meziki. Koya,